Monique misale au salam. Alors, kamba pe barobi tozali. Lobi batinda ki batu baye kozwa biloko ya mosala. Ngana lobi na boite bo vendre dans 2-3 jours bo sombi bo kei. Bongo ikele ve. Ikele. Wapi yao. Ni yao yai. Tosala molende la mikolo oyi tikali po ete misu ya mokile mobimba ezali kozala ezali kotala kamba Yerusalemi. Dimanche soki na bimi libela toyokani tozokende na suka ba dossier nyonso l'État kamati yango aza kolandela yango kozongisela biso biloko nyonso toyokani yango tolobaka tosala État ye liboso biso tozolanda po ete makambo na biso ezali ya kokangama te tozosala tosilisi na kombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Santo. Amen. Diasuka loe na gambo te kasinga na lingi na zwa moi vitamine D3 yoza ka munganga bokomi munganga alors merci. Mbote bandeko balandi bana ya Papa Simon Kimbangu esika nyonso bino bozwami. Totondi bino botondi na ndenge bozali kolanda biso ebele na programme na biso ya mokolo mwa lelo. 6 avril 1921, 6 avril 2021, lingomba ya nkolo na biso Yesu Kristo na motinda mina ye ya siki Papa Simon Kimbangu ekokokisa 100 ans. Na yango ndako monene ya mabombami ezali kotongama musée Papa Simon Kimbangu. Oyo ekofungama le 6 avril 2021. Tokende elongo na bino, totala petomona ndenge nini bana ya Papa Simon Kimbangu ba mipesi pona kosilisa misala oyo ya musée. Oyo tozo saleza eza ba deleti oyo ezali pona bandeko na biso bedikape bandolekela. Pona bedikape bandolekela awa yana moni tozo salela bango nzela pona kokota baza na facilité na kokota na musée. Voilà, nyonso oyo nyonso ozomona au parking biso tozo salela. Parking ba camion bandoza place wana to kaboli place ba camion nde bandoza. Posa na biso le 6 avril musée si la omona tozo sala tango nyonso awa toza pona musée esi la po moto nyonso asepela. Place kozali awa eza salle de machine ozomona ba armoire eza awa nde kozala placer ba équipement informatique oyo ezosala ezopermettre biso réseau na biso et fonctionner malamu toza na ba partenaire eza awa donc bien que eza nanu complété babiloko mosusu ezoya comme ça tosala connexion ya ba équipement na niveau ya ba armoire na biso. Tolanda ndenge nini nkamba ezali komilengele pona boyambi ya
tata mokonzi ya bule papa Simon Kimbangu Kiangani na bozongi na ye na mboka Nkamba pe na tina ya milulu ya centenaire na maloba ya papa conseiller André Mbenza. Oye tikali na biso wete toko kwa kosilisa misala ya mike oyo na de salamaki te wete toko kwa kokota na milulu oyo ezali ya 6 avril na yango tofanda te biso bato ya Nkamba oyo tozali na Nkamba na bakamp bapelerin tofanda lisusu te ya kosala eke mwa bolembo na tina na misala. Donc ndenge nalobeli yango bisika oyo nani tosilisaki te tosala molende ya kosilisa bisika wana wete tozala na kinya tango tokoyamba bapaya na biso. Nkamba oye papa mokonzi ya bule asali sanza koni na Kinshasa. Lelo komi mine toyebi te mokolo koya wana yesu akomisi mopaya. Nkamba oye wana papa se akomisi mopaya. Wana sikoyo ye ntango akoya akotala bisika nyonso wana ye azali kosenga. Esoki tosilisi te pasi wana koya paya nani epai na biso yango nalobi bisika nyonso wana tosilisaki te malamu tozwa ngonga ya kosilisa. Totondi bino lisusu botondi na kolanda biso uta ebandeli ya programme na biso. Tokomi na suka ya solo tokokutana na mikolo mizali koya. Botikala malamu.